Kalaté, je pense, Zoya, album, il y a Maître. Et Zoya Kalaté, beaucoup de le 14 février, Babi, le 14 février, le 14 février. Biso to sala kaka musique ya bien pour nous recevoir Sabino. Rafungindo bossa pembe, bossa Congo promo, balobi Congo promo toujours liboso likolo. Yango bango soki nzambe te mobulu. Eza nango na senga non bolimbisi na bafani tout o balinga ngai na bafani tout o bolinga merveille ya mado ba mama po na yebike na ba mama balanda nga ba mama ba papa baleki bayaya olimbisa nano po na ba photo nanu na po na ba image o nyonso bomona ki wana eko bandela mate quoi. Bonjour très chers amoureux et amoureuses de votre grande émission Toye Babango avec Yves Pantos Gansen, la femme de Dieu. Le but me s'en déjà parce qu'avec votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, Rafungindo, Nico Bazo Bengaï, mais c'est technologie. On a un combo, un fan Bazo Pessa, ils ont un combo, un cher internaute Bazo Pessa, les boss américains, Rafungindo. Mokondi à Pemme. Voilà donc c'est comme ça. C'est lui qui est derrière la caméra, c'est quand il est si propre caméraman. Nabo sanité, balobi Jérémy Koulo, sommet du Canada, monté MSP Babo, la patronne de Katia Canada et Nabo sanité Ndekonanga Kati, J'irai c'est Bondo, nationalité belge. Nabo sanité encore, mon vieux que j'aime bien, le président Claude Ndombasi. Toujours ensemble donc Paola Schengen London Nakati balobi la baronne il nem da kangima sur le Nakati ya London wana merci aussi à Cédric Ntang Roda bébé mineur balobi français de France Christem le futur mari 2016 yango to ya wana pour que tout sur la masse sur le kan nenge to kanaki tara 2016 yango il faut to comment et également merci aussi à celle qu'on appelle Grace Ngumba donc celle que j'appelle affectueusement Grâce Ngumba, la fille d'enseigne sous je vous ai plié, belle détail, belle de figure. Balobi, toi-même tu sais, Grâce Ngumba, la maman de Junior Ngumba. Donc, tout bête à ma solo lelo, na merveille, voilà, tout bête à ma solo na merveille à Mado, tout en est awa. Il y a eu des rumeurs, il y a Makasi, tout bête l'autre bêta, et ma solo n'y surtout sans tabou parce que. Vous voyez que l'émission est babango tu n'auras moins la vérité ça et ça va pour le migité mais ben de quoi t'as musubozo finga la manette au finga la biso na ba commentaire et tali biso te biso to sala musala to rolanda bino pété parce que nabiga musala na bino bosala ka rien na poto na bovanda ka pona ko finga ka bato mawato pona bino vini pe la trépied numérique mon poto ya solo on veut dire que tout le monde ba kwenda vutuka KVK ça la bien donc bonjour merveille. Bonjour. Voilà, bande oiseaux talabsoubé partout. Mais bah santé dans le pays santé à Fabigaz et l'orchestre mon bizarre bonu. Oui, santé bien Angola Nzambe, santé ça bien. Posant un métier noir, santé peu bien, orchestre mon bimba light music, batteur des stars, et ça bien. Tout ça bien. Voilà. Masoula tengama et qui n'est parce que bientôt là bato bazo la tengama na niveau ko sakanati na habité beaucoup na niveau ni déjà dans studio. Oui, tengama zo kende bien déjà studio de Sil makamto Sil na minute onde to lo baboye présence akuna et asa makamso sulu avant poto ada na poto ya lekemba moko to kenda ki Uganda ya lekemba mo biso to zongiki Adana poto Kalaté le 14 février quand Tolobaki et Zobima Kalaté le 14 février à Bozé la biso kara ndeka loba rendez-vous na bafle ma lobby rendez-vous na TV to CPC bino quand to misana quoi voilà TV tonoma solo ya Uganda eleka ndenge nini Uganda bato ba sepela Uganda ba sepela à merveille Mado ba sepela Uganda ba sepela na Fabigaz bien na éviter ma solo eleka comme ndenge
Oui, ma soleil est très bien vraiment. To binaki, to yemba par exemple, soit yembaki, to sepesaki batutu o bazalaki wana. Batutu ba sepelaki, to beta des concerts qu'on a samedi na dimanche. Ba yemba biso pe bien, non, ba yemba biso bien. To zaki bien na ba Deborah ya Mado, to zaki wana na ba sek na biso Yves Mbuyulu, to zaki wana na ba chief na biso Yale. Na ba diza match baseda capitaine tozaki na ba dada na nzenze Jonathan Likompa Linda Like Yams na tempo tozalaki wana tosepelisaki bato tukande tomisana. Voilà kaka ndenge bomisana. Est-ce que album oyo ebeta ndenge totala ba ya Mado ndenge tobina ba ya Mado parce que babimo bestre de jeu bimaki mais c'est comme si ils ont vraiment té netika que zupenate déjà bestre bimaki on a déjà batba déjà que ya Mado le qui on a gaz c'est parce que bokoki maramuté toro biso to kokoka makambo na kokoka te et en fait état de bisoté biso beat na biso za bato ba sepela beat na biso za bato ba yoka musique ya bien ba mona ba danse bien ba danse nzamba osala mikolo des beats na biso azana ezawana et en fait il y a Mado biso to robete lo to pe longola ya Mado za pe na eloko ko longola ya Mado te même biso mongo to ko longola ya Mado te mais en fait biso to sala bloco yo nzamba sala mikolo poto sepelisa ka batutu na ebimite le 14 février nde ebima vous comprendre quand nde makambo ngizala. Voilà, donc il y a c'est comme ça. À mauvais que j'aime bien, vient Alex Mouini, poids lourd, à Katia London, na Bosente Jésus Sakala de London, ma selon toujours bon Zambé, mauvais. Alors, tout ça, pour que tu aies ma solo avec Merveille Amado. Alors, Merveille, album, Calamité, tous ont le 14 février. Est-ce que déjà, le clip d'abord réalisé? Est-ce que déjà vous s'alignez sur que le 14 février déjà dans les marchés toujours joignons surtout tout là malamoko na ba CD toujours malamoko na image date s'alignons sur date ça ba clip ndambo monsieur président qui ça na poto kuna date s'alignons sur et bon mona kaka vous découvrir ka ba danse bien ba bloc nzamba sala mikolo yo bon mona ba pain chaud merveille pain chaud. Oui, merveille pincho yo bomona ba pincho bomona ndeto lakisi lipa moto moko to sepe sabino car le 14 février car rendez-vous na bafle. Voilà, tout à l'heure là to reçoit merveille Amado on sera moins extrêmement pour ça plaisir na djibol mala monsieur le noir le petit roule valeur ketchine valeur ba le pont na kata Kinshasa aujourd'hui extrait comment Yamado a déchaîné parce que binanga mabe boutique le noir bientôt là na Kinshasa ils ont solo tout ça le tangazo immigration canadienne une américaine perdue au Congo immigration canadienne voilà tout ça le tangazo alors merveille un moment na orchestre na bino au comment un peu négligé na éviter négligence ne utaki wapi mon peu banda ya pe sous mon itiba répétition te c'était dire quoi en fait depuis na kota na light music na tikala ki ma répété son na kimila rap le banaza vraiment malade na hôpital mais son na malade en plus sinon on a belate depuis na kota light music problème en wana na belate pour orchestre na so de ko bela déjà toi pe mena nzambe so da pemela nzambe malade wana eza na effet amkete mais au kimité na ba te disons ko kima dans le sens que oyer répétition thème oyer répétition mobilité répéter petit par comment ni tu m'as négligé c'était dire quoi na éviter moi soutien politesse bien ezaka ndima moko DG tambola na rolo belo mona za na éducation moko na journal light music ko zo idete dans une éducation mon agent dans light music et on mona na lobanga so na longo light music na orchestre na betate so na longo light music loba na fandi na ndako to na kenanga to na sema kama mususu ko beta na orchestre mutu na betate wana lobango na bandela ngo na éducation moko na zo kuna okozo même idée te
yango mona na lobaka biso soki nzambe te mobulu biso soki nzambe te mobulu na orchestre ba négligence te eza kaka ndako nyonso moboti nyonso alinga mwana azala toujours ka ndenge alingi ntango amonake mwana komi na ba négligence mwa ba moke il faut apesa punition yango monake papa oui non merveille zwa na punition mpo ndenge nga nazoninga ozala oza bongo te sikoyo ntango nazwa punition navandi non papa ningi boye seke boye nde eza bien nga mpe nalandi tu vois eza yango juste punition mais bapesa nga oyo na ye rep baboya na répété to boye na boye te eza yango punition moboti nyonso apesaka na ndako tu toyebi so balingi yo seke fo bapesa punition so baokipe vi na yo te seke papa wana alingi yo te. Ouais. C'est bien. Alors, également merci comme ça à celui qu'on appelle héritier au moins qui est le garçon plus précis de Bruxelles. Balobito Zolagarawana. Donc, joyeux anniversaire à toi, hein, Calvin Sumbula, le petit-fils. Hein? Donc, Taga de Pessio, anniversaire à trop. Donc, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Hein? Calvin Sumbula. Mwana ya ndongona biso ya yireko biso Sumbula hein en tout cas merci alors bande wata la biso bali ba comprendre le comment il y a une histoire et autobeta makala mingité la bi merveille olingo comme star na ba bloko mitakala très bientôt là ba mona kio publier le comment na été sur tindela ki mon bali ni ce qui pena ni to ebité ya mutakala na poto on peut sans confirmation li solongo c'est vrai ou faux sur le bité ngana lo basiko vérité en fait nga naza danseuse en plus que danseuse na jango ya musana nga ya va musana ngai apese ya dona na nango va na sang na santango mona simbela ngo kiste le côté na sambela toujours nzambe ouais et eza nango na senga non bolimbisi na ba fani tout o balinga ngai na ba fani tout o bolinga merveille ya mado ba mama po na yebike na ba mama balanda nga ba mama ba papa baleki ba yaya olimbisa nano mpona bafoto nano na mpona baimage oyo nyonso bomonaki wana ekobandelama te kua ekobandelama te nasengi pardon mpona na mingi oloba te na préparation ya album ezobima il faut nazala concentré na baclip il faut nazala concentré na mosala na osala so na bino aloba ebelebele ebungisa ta mosu makambo eza na motu nanga bolimbisa kaka bolimbisa mpona baimage bolimbisa mpona bafoto ekobandelama te c'est bon. Voilà, ezalaki mpona nini parce que nayebi ke bandeko ebele babengai biso lokola Fiston Mavunza papa na Kenji elengi ya Dizi Mundele na tala kaka babi Fiston Mavunza papa na Kenji elengi ya Dizi Mundele babengaki biso au niveau ya Belgique wana na ba poupée précieuse babengi biso babi mais merveille tolingaka ye mingi jeune fille wana merveille tolingaki trop tosepelaka ne abinaka bien mais qui star ya ndenge nini bokomoluka ya mitakala di c'était dit à quoi partage otindaki mobali ou bien ezalaki image moko ezalaki na téléphone na yo bandeko mosusu baye basimbi téléphone bapartager déjà ti baimage wana epanzani bongo déjà na se reconnaître même pas déjà tant na moni photo wana et na se reconnaître même pas parce qu'on a eu kanisaka en fait mingi olobezati wa ba mama ba yaya ba mama baleki banani partout ba fani nanga tout o bolinga merveille ya mado pencho bolimbisa kaka bolimbisa naza mwana ngala ye monda ngo sika pe ezalaka nango pe ba ezalaka nango pe ka bolenge quoi pona elenge bolimbisa kaka ebandelama lisusu te nayebi ke bato ebele babenganga bato ebele balinganga bapapa mais dossier mpe eza na maboko ya baavocat bolimbisa na bino kaka eza nango biso bafille tolingaka trop
kosala ba image na yo ngala danseuse na kosala image na ngama boye na téléphone na mais lelo lobby téléphone ko bunga pas on sait jamais téléphone bungi muto azui ake au publier ake ko loba n'importe quoi les bien boye non eza même pas te ki na tindela ki mobat po déjà na da na mbate na poto nga na mbate na poto nga merveille ma do na zada na mbate na poto mais na habite sur na ko tindela moi sinini oh ba les bien to boy non na relation te na bana basa pa ba maman nga mimi chike va mimi check na mama lolo batu na solo na bango batu ya conseiller nga na zala na mutu tekuna bolimbisa kaka on a senga bine belé bolimbisi kaka bolimbisa na senga bolimbisi na light music mobimba pour la sonio yo na senga bolimbisi pas patron na métier noir pour la sonio na senga bolimbisi pas batutu ya Christian de corne batutu o bolinga nga na bika boze belé moi ko dina tanga ba kombo ezate bolimbisa kaka bolimbisa. Voilà, ba image yango na ba photo to ba photo na vidéo wana oyo bandeko baza nango na niveau ya photo et comme les ba on ndengeni to nito comprendre parce que que bandeko ba tala biso ma libanda faut ba comprendre ba la l'esprit moko ba comprendre peu facilement pe ba limbiso facilement parce que bandeko ba benga biso ba harmonica arc-en-ciel cette fois parfois motema de deux soit ba benga biso ba fiston mavunza babenga biso papa na Kenji babenga biso pe ngi éclaircir bango et comment kuna ndenge nini pour que ba comprendre en fait neti sikono yeba même pas sikono yeba te na muto asala ba jewana moni ya on a le ba nga merveille so ki nzambe te mobulu moni ngala mwana mabo na bimi na ngai ka mikolo na bimi na nga mikolo na yebi te ba réalité ba monde en vraiment te na ka ki ba réalité monde en vraiment te mais tam so ba montage pezalaka makambo belé pezalaka monitant atanga motant na mona ki yango na za ki na mona ki lokwa elo mo boye ninga e calé carrière na ngai mais en fait c'était na za moi no balakisanga éducation na yebi savoir vivre na bi façon ni ya loba ya se défendre et on a lobby que moyen loba trop exaté parce qu'on a bien loba trop ba msuba ondimanga te yango en général na lobby bo limbisa kaka pour na ba image wana bo limbisa kaka faut comprendre que merveille ya mado poazala ye ezape na ba bato balinga kete ezape bato belé eza moto mususu alinga azwa nga mona nga take na canal tamso ya master na ngona liaka nae moni bolimbisa kaka bolimbise belé nazwi ba leçon na likambo bolimbisa kaka bolimbisa ekobandela mate. Voilà, merci donc très chers amis internautes, je pense que pour comprendre ndenge on a bu sa lobby assez bolimbisa bino surtout bino batu bolingaka merveille Amado, mon vieux Justine Sakal de London, Bonzambe toujours, merveille Asengi Beskiz, Fiston Mavouza, Papa na Kenji, merveille Asengi Beskiz, Harmonica Arc-en-ciel, c'est vos parfums, mon thème de deux soit dit, merveille Asengi Beskiz, il y a trop, Boulim Bissaï, et Asengi même na pardon, parce que l'image a boué, habit et que c'est répété encore, voilà. Merci alors, nous avons sur moi Libanda Mboka. Balobi pourquoi kotia ba image ni tia bon na ba téléphone na bino na bi ke eza musala na yo mais pourquoi ko filmer comme filmer yo mo peut-être mutakala parce que zaka yo moté il y a aussi une danseuse de peneder mutakala donc peneder makasi alors pourquoi ko ça ba filmer ni tia ndongo na bu garder na ba téléphone na bino bo banga te ke lobi ko perdre ngo ko perdre pe téléphone mais image on peut tamboli soit ko tinde pe mutu mongo boy pandi yango obanga elo kona te point to banga nga déjà ba bilo bongo na sala ngote da ba bilo bongo na sala ngote tu vois mais tant déjà comme les mutu bon naza mutu na roya peta msusu naza na en fait sur le but na mutu na koti na part mutu yo lobité na loba na part na nga na ko kanga nazo na ko mikanga photo
nako kanga to kanga ba photo et kanga ma selfie mwani pona mwasi na podium na sala musala nako bina na sala musala mais na ndako na mwasi na sala musala na sala nyonso na apela ba sentiment ya bo mwasi en fait ngala mwa mke makasi comprendre na bo sentiment bulenge nana ezaka kande que tema musala nzamba tindi biso to sepelisa batu et tout ani pena bangenyango écoutez une ba président bien yango ke kolisi biso mba moko mais na sana moi na posa pena na posa pe en fait na posa pena zala l'aise mais na juka leçon c'est bien na juka leçon et moni ngai soki nzambe te mobulu na juka leçon quoi ouais. Voilà, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission. Tout bango avec Yves Pantos. Donc merci. Là-bas la poto vous pouvez savoir confiance babi toujours. Ba vous bolinga rabiso na vous bolinga rabiso te na vous finga rabiso. Toujours supporter gagnant surtout parce que musala c'est pas facile. Donc le soleil lui férocement à Kinshasa mais surtout tambola pour que tous venez comme information. Bien abisso yangona parce que bozo finira biso voilà merci donc comme ça c'est lui qu'on appelle hein balobi héritier au mot qui est le garçon plus précis de Bruxelles hein babi bomba mama ndingo zo bomba ozolinga tito boaka héritier au mot qui est le garçon plus précis de Bruxelles merci aussi à Fiston Mavuza hein papa na Kenji elengi ya Dizi Mondel je reste bon de nationalité belge alors merveille loba suka na bandoni sto bata biso na biso groupe s'appelle mbote et puis numéro de téléphone na bandeko bata la biso na loba nanga suka ezaka ke na batuto bolinga ngai batuto bolinga merveille ya mado maraville ya ndi président nga binga nga maraville ya pencho batuto bolinga ngai bo excusez nga vraiment bo limbisa nga vraiment bo fonga ba cœur na bino bo yamba nga isusu bo changa place bo changa wana na bika bo changa bo bomba nga musika bo changa place bo changa wana na kama malamu kande bo monanga kande nazala na kama malamu et na ça les fort kana sepelisa bino kaka kalate je pense Zoya album ya maître Ezoya Kalate, beaucoup le 14 février, babi le 14 février, biso to sala kaka musique ya bien pour nous receper sabino. To robina kaka ba danse bien pour nous receper sabino. To longola biso ya madote, po ya madom ta ko longola ngo azate mais to sala effort, to sepel sabino bo sepela toujours na tengama bo sepela na biloko bien. Bo découvrir na kati wana na pesi bambote na ngai pas présent na métier noir na respect nyonso papa pour la motema malamu la kisa ngai pour la onyo sala pour na ngai na pesi mbote pas présent na métier noir na bo sanité ya Christian de Corne papa est solution ya Christian de Corne na yebi koza rosili kama kasi mais limbisa papa limbisa na pesi mbote pas ya Christian de Corne na bo sanité héritier minimbo na bosante Carlos Chimanga na bosante Mama Lolo Mama Mimi Chikeva Milchek na bosante échappé yemoko abibenga nga manage échappé na bosante Landry Landry so ningo mona merveille obenga Landry ozu merveille na bosante ba otu yanga ba otu balinga ngai ba otu basambela pona ngai po salo sambo mobulu biso batuto lula nzambe ba otu basambola pona nga na pesi bino tu bambote ba gros biso na bino tu partout boza. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone 089 53 60 924. Encore? 089 53 60 924. Avant ce bingo aux Landry aux maman. Bosani mutumo très important ko sakanati. Rafungi le boss américain. Bazo bengi mikolo Messi technologie. Les boss ya Pembe. Boss à Boston. Raf Ngindu boss à Pembe. Maintenant na mona ote mais c'est technologie na mona ote mais ba gros aux États-Unis ah maman mundele les États-Unis quoi babi Pembe ko les États-Unis
boss ngindu bambote no yango na part merveille ya Mado boss a Congo promo balobi Congo promo toujours liboso likolo yango bango soki nzambe te mobulu. Ça c'est bien. Alors merci aussi à celui qu'on appelle Cédric Ntango Roda bébé mineur en français de France, Christ le futur marié et na bossanité mon vieux Jésus Ntakala bossané pour boire vie non Jésus Ntakala de London bon Zambé na bos vie na te ya toujours yeso ay bengenge zala kaka nzamba batelo nzamba protéger sambela trop vie na ngai Jésus Ntakala mais okima petit bambote no yangwana. Ça c'est bien. Merci aussi à Vini Pela, trépied numérique. Le but toujours candidat dans la cas héritier moi qui est le garçon du PC de Bruxelles. Jires Bondo, de connaître fiston Mavouza, papa na Kenji, Lengia Dizi, Mondele, voilà, la Kati, il y a Bella, voilà, merci na peu précise, maman la météo, na bossanité, Paola Schengen, London, Balobi, la baronne, na bossanité bandeko belé, toujours plus en confiance l'émission na bino oyo. Toi babango donc sans plus tarder, on va pas se séparer comme ça. Tout le monde reste Kangi, Babi voir super pro caméraman réel, il y a Rosaranati. Mais ma biso déjà tout à la comment de konabiso merveille Amado azo sala oyo nanu asalati. C'est pour tirer ces Kangi.
bolanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout Congo Promo donc fin batika au vivre Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo skantene ezalaka donc bango batika la quoi si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Tout ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, toko ta partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois terre. Babi Congo Promo TV Raf Ngindu number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Niveau à boy, il faut qu'on les États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, et que